Jaël Show azo finga ba fan. Est-ce que Malika peut se régler compte moi ya ko finga pe batu bêtise? Eza impossible na koki ko finga ba fan te. En tout cas c'est impossible na ko finga ba fan te. Lo na ba ba vidéo. Ba finga kabali. Après to ko ngamba ya ke bisa. Bazo kata soki album bibi wazo so ba timi wazo sala promotion. Ba ko 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 mbate ko mata ba CG. Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asiga. Internaute, il y a Congo Température avec Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Un grand merci à Agence FDA, il y a Fabien Debito, le Bip Bananinos, il y a Paris, il y a Bruxelles. Vous avez besoin de Namongo Kende et pas Fabien Debito, on a avenue Dublin numéro 18 à 1050 na Matongi ou bien soit Bobengi ba numéro où ils affiché wana Peggy Titan on peut savoir ba itinéraire précis. Un grand merci à Joe Lili Atal en charge notre sponsor et producteur. Un grand merci à Maman Arlette Matoko depuis Londres. Un grand merci à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, le Babyface et le Ngabana Mike Cash Money. Babi Ouassar et Zaranasima Moukongonae, nous avons mené les garçons parisiens. Un grand merci à Ami Gongombo, Mokonza Vinci, commune Babi Mikolobo, Messanami Ming, association des anciens joueurs de Kin City. Merci beaucoup à René Makondele ainsi que à Bob Oazai Kolandangai, Bob Azol Kolandangai, Massa René Makondele, donc Napesi Mbote, Bisika Azali, Napesi un grand merci Nabato, tout Balingara Peggy Titan. Un grand merci aussi à mon vieux Blaise Basson ainsi que Jérémy Yoka. Napesi Mbote depuis Kinshasa, Venanga Blaise Baston, Virginie Baston, depuis Lyon, Napesi Mbote. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul dans le plateau Nabiso. Analyse sur le net, Ming to Solango. Je serai avec Malika Mania, autre méga Kosolane en long en large. Où il repose sa plaisir dans le bateau tout bateau Talabiso. Bateau Nyonso Balingara Biso Mingi. Bateau Nyonso Balingara Peggy Titan à Paris, à Genève, partout dans le monde. Au Nazo Pesabango, Mbote Bisika Bazali. Bonjour Malika. Ouais, bonjour Titan, bonjour nos fans tout ya site, ou abonné tout ya site oyo. Et puis bonjour nos fans tout balingara et puis au soutenir de loin ou de près vraiment Fabien homme international, Moutaboya Josman et Nanzala, Marie-France qui dit à mon vieux Blanchard Maïsa. Donc ban à Londres tout Paris, Belgique, Afrique Mobimba. Donc en tout cas, merci à vous. So ba lobi lelo ba lobana Josmania reproche ni aux à la consciente nayo au se reprocher que Mambo peut-être au salara peut-être Air Moro et ça la copie bien. Bandé question. Na bisoki lelo ba reprocher reprocher Malika Mania o elo mo peut-être il dérangera bango yopé aux à la consciente na elo ni rolo bon na monité parce que ceux qui ezalaki n'engana zoba retomber non même premièrement on a ba fan nanga parce que reproche et ou tarande pas na bango tant on se comportera mabe devant bango di bazonga vers bisopo baloba keno malike loko bo salaki te loko bo salaka il faut le kotika donc vu que na zone on retomber ya wana te ezara jusqu'à ba conseil te malika ningo zalaka zalaka bongo et tout donc voilà. Et là, on est à Mabé parce que bateau batal rabiso, bavanda na bisoté, batal rabiso na musika. Déjà, koyeba mutu, il faut nous appeler tant et refana na epoye ba défaut na yi. Donc vu que batal rabiso na musika bon, na ebité peut-être yoni mutoko mona défaut na ngeza raboy o eloko na salaka et c'est pesara binoté donc peut-être ko lo bango soki ngai na za consciente nango donc voilà. Est-ce que Malika Mania a la relation ni na ba chroniqueuse pe ba chroniqueur na internet? Relation zaranango kana ba ona zarana bango ba ona liera na bango famille fimbu na fimbu donc Magali Congo la Black China je le fais chaque déjà la CPI de la presse on a déjà famille na longue déjà derrière makambo yo
donc relation nanga ba fille internet eza ba ona zala na bango ende ba relation nanga ba ona zala na bango te donc ndenge le bango vie papa formidable ngama makanda c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous donc voilà ba relation nanga eza ba ona zala na bango le bara de fois l'apparence est trompeuse peut-être ba mona ro malika peut-être ba comparer ko na ba fimo mso peut-être ba légère ma mso salaka et les losogi bato bafanda na oti et le ne ko reprocher bango o baloba ke malika za boya olo bana maoni eloko na ko loba na bango na ko pekisa bango ngai te na ko pekisa bango pe ba finga ngate na ko pekisa bango pe baloba mabe na ngate mais sauf quand nde balobaka avant ko loba mabe ya mutu faut luka o approcher mutu wana pour o découvrir je pense Titan nde to fandi boye ko etoni pe bato belé que Titan le a tinga pe micro donc voilà parce que ozaki ta ya ko approcher nga Monique ba mabe tout balobaka okutinga na ngote donc yango sali que tous ensemble ce que ezaki ba mabe o baloba kokuta nga nango ningo s'éloigner na nga te baza pe na raison parce que nazomona ba comportement ngo mais vu que au mona te yango tous ensemble donc voilà mokile lobaka kaka bato balobaka kaka muta to pekisaka pe bango baloba te parce que ça vie na bango ba oloba mais nde balobaka baloba mabe ne bakuta na ngote donc voilà il y a important on nga ningo sala yango wana elo ni bank sa malika na presse en ligne elo roté elo ke bank sa nga kindoki ya bato to mona o basala na internet est-ce que malika pas avoir confiance na ken pianato na famille fimona confiance oui mais nde to le baka mutaza mutu donc voilà mutu musu ko na confiance n'est pas à cause de la confiance non mais nde to le baka ba ndoki de la presse bazanga raté mo ba diabo pe yaka mo ba makambo yake belé so moni que personne na vie ya mutu et vandi stable ba oluka pe ba ya ba détruire mais sinon confiance c'est ça parce que c'est la famille déjà. Donc, tu vends des gens ensemble, ils ont déjà confiance. Donc, voilà. Est-ce que Malika peut bakolo bagaza fimo rancunier? Oui, bakolo parce que n'ingamuta monelangate, n'ingamuta dirigengate. Déjà, ce moutongo ya dirigenga na ozongi sona nzela. Donc voilà, muta ko traiter nga ba ndenge nga na pina ba façon nga na vivaka, na pina ba comportement nga na linga mutu. A exagéré déjà ce que moutolingo exagéré pendant déjà na le que l'on est-ce qu'on a fait ce que si maman b donc non ya na sala le comment boyo comprendre entendre le banango je reste malé le mukolo ndaye bani na sala na moi mutie donc voilà mais tout sauf ça pour na royeba mutu et ça qu'il faut approcher voilà c'est ça na ba crash musupe malika sala afinga pe ba intimité afinga pe ba parents donner tout le monde lelo Jaël Show ado finga ba fan est-ce que Malika peut ça régler compte moi ya ko finga pe batu bêtise eza impossible na koki ko finga ba fan te en tout cas c'est impossible na ko finga ba fan te l'autre fois awa émission mon sala qui n'exagère qui mo mkende na ko loba mo ba fan na ngai pe bana mote pe la balokuta mabe bayelenga na ndenge ya privé ba reprocher nga basenga ba remarque il s'agit pas ko takinenga bakanga binga mo ba reprocher belé jamais na ko répondre ba jamais ça la pour na ba so l'auto ça pour na ba toyibi bango te mais peut-être ba parmi bato o tam so solo na bango donc il y a des gens qui ça langage mabe pour na ba fa ça ko ça stupide on est fan de ça là on finga fan on ko ça fuka na famille ngana na ba message ya bato ba finga kana même na privé na sana ngo ba finga nga mais jamais na ko ça na moni ke afinga aza fan na ngati na ko répondre mais ce qui aza fan na ngai a oyela ngai na ndingo ko akoyi ko takinenga des gens qui vont répéter donc on a suivi il faut na ba nini on répondre il faut être bien déjà fan ba finga ba ngondi baza support na ba ngondi mbasi ba donc voilà est-ce que Malika bien sûr, pourquoi pas. Petit qui n'a pas hérité premièrement, ils ont hérité à l'occasion de musique. Tout le bango chaque fois le bango master na magali congolo. Hérité tout le bango na konini. Oh. Non, toi t'as garanti tout ça là-bas. Ce que t'as pas journaliste, c'est monsieur pour bazar rapide film de basser la petite banalise. Dans ça bah tu dois être il me place ma base ali parce que au monde est marché des photos de madonna à grand. Ceux qui me concernent c'est na tant qu'on critique qui n'ont ça la hérité na tant eza abima na kati ya
aluka asamele na kati ya babétise aza musicien asala blague te héritier watana asala cité kasi eloko tozoloba te batache de presse wana nde babomelaka ye nde makambo na ye oyo yazwaka batache de presse toko héritier azosala succès na wenge to héritier asala succès na wenge aza na batache de presse to azaka na bato bandoki eseli bapromotion bandiembo na ye to ye bafukani na bato osala abandi toujours koyokana mais okozwa bato moko boye tala ti to conseil mona opesa omona ata ndenge oza wana ata na bakamarade otambolaka na bango ata na mwasi ozalaka na ye il faut koyeba koobserve mutu ngai nde naza boye soki naotambola na camarade nayebaka camarade oyo ayelanga bipemba camarade oyo aza na poise parce que blague te ti te tona bacamarade mosusu otamboli ne boye kilo na kilo zozo na zozo ozwa te ocomprendre ozwa te donc cetadire eloko oyo kokalinga asala yango wana azobata makolo kilo asangisa na bamisangana babebisela musique afonctionnaka su te parce que neti nga boyebi ke koka fonctionnaka na ye nde bakomike zimutu asala tu bajanvier bana nde bajanvier bango tu wana na babiru wana babebelaki nini babebelaki eloko te banda yakangama na bango bolisanga musique nini koka betesi mais bien sûr nakosala bavideo bafingaka bali apres tokokanga bango ya kebimisa bazwaka ta soki album ebimi bazozwa batimi bazosala promotion bakoki kokomi batie bango ata bacg loko bana balangage ya kofilma makasi batie bango ata bacg po bagere so orchestre yango bien po baboma su latine wata bien ngai mpo na nga ntuka ngai nasantaka na nga goga te nasantaka tata nde tovandi boye place tovandi ya baterase elande liza so 20 ntongo bando tia misiki ya bondo yoka bondo bandaka na bafali mpo naza moto afali te fali eyebinga te fali eyebinga te tolobaka makambo eza réel meme ata nde oyo ofandi ene oyebi yango makambo na oloba eza réel toluka eza mpona oniaka misiki na biso ntongo tolobaka boye tolobaka te mpona humilie mutu to na kritike mutu eza critique na osala dans le bon sens ke toza bajournaliste tokoki kosala analyse mpona musicien place ezomarché te tona droit oloba soki fali abeti album emarché te to oloba ke fali mpe so abeti musike te akoto pene marché te mais soki ntongo moto aosala musike ne aokende tout droit obi tobeteka maboko mais soki tosali reproche antukanga mpo nanga tuka kogaluka bimaka kati kosuba bato oyo aza na bango basalelaka eloko te basalelaka eloko te ozala lilela opolo longo lilela opolo ke ozasu lilela opola kaka mpe ozali lilela opola na oki oponi su mosusu omoi te bosala estce sa bango misiki ne ebeta te bm ntango ebimaki bango basala ye promotion bazalaki te abetela biso misiki loko hérité kobimisa neti ntiembo la reine de saba ebeti mpe te taka na yamba alibota bikobimisa lipomo ne la reine de saba ngabi o mais hérité koka deja bimisa te abi o nga nayebi te kabimisa ozomonake mobato baza na kati ya milie misiki baokomprendre makambo osala te donc quand même il faut s'éloigner na bato même na bible baloba loboko omoni ezotungisa okata bwaka po esubukisa o te en tout cas gogalu ngai en tout cas critique onga na osala héritier aluka a changé mode de vie na ye et puis monde ya musique na ye échangé monde ya musique échangé ata na place maberere ezalaki alongola toza na posa toyoka ye blagi te tita bino moyebi héritier abeta bamusike abeta bavocal na bawenge vocal kaka moko ta mise ekangi aluka changé par rapport ya mambo ya business tozaka na omoni héritier na wana nakoloba eloko oloba vraiment ntuka eza nango vraiment te parce que toza mikolo boyebi nini tosalaka
Non, mon élo comme le dit parce que donc ma personne est pas bichon pour la quitter. Laisse les solons et banda qui ne s'en quitter. Laisse pas yo kana qui soit bichon tout ça la bonne na yebi. Donc non mon élo comme ba qui ça te ba luka kaka. Ba luka ni ba banda qui ne ba zo panjana, na ndingi ba zo bomana. Ba luka ka so ba benga fata yo ko musela ba ba pota. Non, les locaux, c'est plutôt parce que les laisser les merdes. Moi, je sais pas là. En tout cas, il faut laisser les mots intégrer leur mort. Parce que, déjà, il faut pas déjà. Pas il y a déjà pas déjà. Malika lelo na kati ya Malika il est vraiment les positions dans les pas tout cas pour faire un cœur de c'est pas ça les Malika doit ne pas ronquer. Malika sa maman azona bana ashira ronquer les causes mais sauf que moi ma bébé qui ma bébé qui marango et puis ma bébé s'éloigner na ba mesana pe na mabete ba mesana na malamu donc ma bébé mesana na rote vu que ma bébé mesana na rote nga sikoyo na sela ka kimukolo yaza mukolo aza maman mais nga parce que na parle na sela pe kimukolo donc il n'a qu'un an bien toi na ronquer de ça famille na film mani kaza mo na biso da yaya donc to ko ninga muta utalibanda ya monte biso na biso ko mezanga te na kati ya ndako mais ezate ya mantuma na côté ma biso mani ke na monte eza impossible jamais vision Malika zomona ba tususu ba spécial la drola le Malika visibilité ezali na organisation na moi ba fan na chez Canada na pesa ba des amis de Canada pesa ba Malika sur ce pays là ya ba tususu ba dina na chez na ndenge ya le vision Malika ada la bon, au moins une vie, on tenait sa botama pour la liberté. Déjà, on tenait sa botama pour la liberté, on a bien tracer à faire. Les locaux vont penser au sol à pas qu'elle vienne, le bébé n'a pensé à sa style, non mais tant que c'est ça là. Vous comprenez? Comme c'est ça là, on a travaillé dans film, na ya film na recommandation ba fa. Alors, le roi ndame muta dirigeant na kende na film. Donc, na ko na film ti mukolo on nzambo sala a kusala vision mususu kenan. Kende sala boy to kende longwa to sala boy. Peut-être on ne parce que quand le nzambo bombo la mutu li pa moline, place yemo ka lingi. Obana na kasa vous mettez so so ka te mais so ke bungu. Donc ça oki kuta li pa moline na. Donc il faut luka au saisir non li pa moline nzambo pesio. Succès et style la ka. Succès normalement style la rapé. Parce que les autres ba Marie-Paul. D'autres ba Marie-Paul, d'autres ba musicien belé baleka. Ba ça peut succès mais le ba ça na côté. Donc pour dire que succès et style la ka. Maintenant que succès y est, oui ba on saisir succès au salle lango et manifester pas bateau ba on a que Malika ça. Faut qu'il ait senti que succès moi yango to monde. Parce que ils en attendent et style na. Succès normalement fait style là, est-ce que tu as na côté. Mutu mo ta ba na succès du début jusqu'à la fin tu vas connaître la carte sécurité. Et ça la nango. Mais quand même au tikala au comme icône que mutu ko ezalaka pena succès ko na projet ko donc ngai na za précéder na idée na zona na film ba fan ko ba tinga ba sepele ba mona na film on est ensemble dans un film na on travailler jusqu'à 7 heures on va ko diriger na ba conseil ni Malika et business to amikolo na internet mo mukasane conseil pesade nyoso ozo salama na YouTube eza bien nyoso o elegara na YouTube eza bien na ba o ba fingaka te nyoso elegara na YouTube eza bien donc na YouTube conseil eza raté comment déjà monter pédate conseil eza to pesa na conseil yo kana na conseil pesa mukite mutaza concept na oyo osala so yo lega kufingaka c'est ko ta concept na oyo fingaka donc c'est ko sepela na makambo osala o pas fingaka te asepela na makambo te azafi na bato ba sepela na ye na ndeka se comportera fingaka donc conseil na YouTube eza na mote ngai naza mwana
moko nayoka donc place mabe ezali soki bareproche nga nalinga kobandela yango te parce que nakosabote na bafie nanga baplecha maïsa babe nanga bamishonoka aspect spirituel bopeto na molimo mpe na nzoto to baza bagrande tonton baza bagrande personne bafanda batala malika to na kodeseva bango te ozo comprendre basere nanga bablandine omari na kodeseva bango te to bafanda eza relation aza mutakari nasala ye aza mutu asepele peut-être na ye to apresiaka ye mais aza na to ya kosepela na mutu oyo ya limongo blandine omaka azaka ya mutu moko te aza ya bato bei parce que relation eza molai blandine omaka azala no bavi nanga baplancha maïsa bate mishonoka donc naza esenti Clairement là déjà du coup pour un bon week-end nazaki na déjà jour wana nayokaki dena bikona clairement là en tout cas merci beaucoup pour notre tout pour balika on a une opportunité à voir la terre en tout cas naza étonné pas na Montréal tout en tout cas malika ba fan na malika naza étonné lelo vraiment na profil ya ba fan ya Canada. Oh, bah, soutenir en avant Tita, mais bah, si ce qu'on profite, bah, dire, en tout cas, essayer de plaisir à trop, bah, dans Montréal, tout, on est ensemble, bah, oh, non, parce qu'on a des contacts, on est ensemble, en tout cas, dans un film, on a qui malika parce que on a no sola boy na sola ninga ki Jocelyn mania ko ba fani ba comprendre nga ba iba kienga mais tout ce qu'on a vidéo so kuta na malika nina lobanga na Yesu sengi lipo so lipo donc ça dit so ko me ko toucher nga o kuta na nga moko personne donc la so ko ouais mot de la fin merci d'abord Tita pour l'invitation na yo merci Mathieu Bosch merci beaucoup pour l'assistance Jérémy Lemba, merci beaucoup pour l'assistance. En tout cas, merci de votre retour. Malika, Faber Goma, les amis de Malika, Marie-France Lydia, vous êtes délai. Bondi, c'est Charlie, un français perdu au Congo, ça dure. Moi, conseiller, un raison, pour moi, on va dire Malika, Bondi, c'est Charlie, un français perdu au Congo. Voilà quoi, vous êtes aimé Bélé, tout ça, tout juste côté. Il y a Véro Boningo, Washington, ma maman, chérie, Ndoya, maman, en tout cas, les gros coucou à toi. Vous savez, il y a ma fille, elle a parfait. Ma femme va tellement émêler vraiment. On est à la fête de la Jocelyn Mania Malika. Quant à moi, je dis merci beaucoup de ma femme qui est à Canada. Merci beaucoup à mon vieux Fabien de Bito, agence FDA. Pour vraiment beaucoup qui nous continue à Mbongo. Merci beaucoup à Clairement Boula, le million garçon de Paris, Mado Boula, ainsi que à maman Arlette Matoko. Je n'oublie pas Ami Gongombo, Babi Moukondia Vinci Komi, Bato Toubolinga Rapegi, tout en beau s'abonner massivement à la Congo Température. On se retrouve dans la prochaine. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup à Chada Biscoret ainsi que à Christian Moukeli. Bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a Congo Température.